D'abord, problème il y a one sanini. Et ça que à la mouki na tongo a poli. Tant à la mouki na tongo a poli, il se fait qu'il y a panzani ne bozo mona wana. Donc moi même mes athées. Alors bazaki na posa plus baluka prophète Timothée parce que au Gandé maman nazolo babake na Saint-Joseph baboyi hôpital à Munene et deuxièmement bakei na mama yemo baboyi hôpital à Munene et finalement batama na hôpital ebele ba ozo mona ke batamulaka na mona ebembe. Alors balobi ke toyo ko mona prophète Timothée mosakola na mboka et tant ba ye ko mona ngai na bondeli ba moko mona biki sur place parce que ba ne ko étonné ba voir même jour nazo bondela na bo mona na di chemise da pembe. Même à Kilé Zungane lamba ba memake na liputa parce que misune koyaka donc solozo bima donc il y a même pas moyen mais ce que autant bango baye na esi bango eza biloko amike na ba solo na ba mayo zo misana nzoto na zaki obligé ko mema parce que musala na nga yangwana et lorsque j'ai prié miracle ezalaki vraiment tikotak na pesa ki nzambe oya di na bala merci parce que zo le mbate ko sala na ngai donc c'est ça. Après combien de minutes bien combien de temps de moi lango senga kike biloko na c'est comme normal. Donc pendant que salimi bongo salikaka pendant 4 jours ya pamba. 4 jours pas parce que pas nangé umela na ngote. Donc ngai tiko tak parce que na croire na nzamba miracle. Donc 4 jours à pamba mbamoko miracle salami. Donc na bonde pona ye donc tant ba kena hôpital et salimo ba 2 semaines là et sans pas tenir. Tant ba ye pa ngai na bondeli 4 jours à biki sur place. Donc miracle salami. Donc 4 jours ya pamba. Ça m'a cassé na miracle ndé mo lo banza me di kabala. Lelo tomoni histoire ya Mutaliboma ko expliquer biso. Mutaliboma esali ke yepe kaka ba ken hôpital parce que témoignage wana ezaki ozokande koko nazo témoigner boyoka témoignage bientôt là ala mukeka be pas be liboma et tant ba ken na hôpital ba komi ba lobi ke il y a même pas moyen ba ken na Saint Gabriel il y a même pas ba ken na tellement il y a même pas moyen parce que beaucoup monde ndenge asimbi comment pourrais-je dire papier il y a transfert au batindi bon hôpital ne babi jamais. Cette fois-ci, il faut donc mettre prophète Timothée. Tant qu'on peut mettre miracle salami. Donc pendant que le baquet, ils ont plus de communiquer parce que nous avons d'autres temps ils ont tikotak. Donc on a peu Mutaliboma biki parce que ngai bon mon les avant après bas senti manjoana ndenge tangazaki liboma nazo bonde la paix non ndenga biki. Alors nous avons Timothée Christophe vraiment ça na mboka. Alors na bande kwa sida wana kuba baibinga nango parce que na kata Congo baibi que parmi bateaux nous avons utilisé pour la maladie sida. Naza quand même parmi bango donc c'est ça. Bata sida yo ozaka vraiment basé na bata sida. Donc ozala bato basé na bata sida c'est trop dire. Na bonde la kapona ba cas grave. Donc j'ai les choses donc ceux qui quand moko ils ont ça là qui ils ont troublé, les ont dérangé, il s'est fait que bazo yebate basala nini boke même dans l'hôpital munene ça n'a pas tenu. Alors ngana zakane na poser ba cas bongo ponga na mboka. Na mboka dona lingande ba cas ya sida je crois. Monsieur Beto Sena Gel Batebe Bazaki na Sida, na Poto, partout, Bengi, donné na Boye, na peu près 43 témoignages, bateau bazan na Brésil, bazan nini, oh babiki na Sida, chaque jour babenga balobi, Nzambe apamolo prophète Timothée. Ouais, Janifai, au combien? Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement. Soit métro ligne 4 qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata netozo ya Château Rouge. Pour yango awatoza eza entre marcade poissonnier na métro Château Rouge. Bandaka komata en face il y a magasin Carrefour Market en face batalana pour mon drapeau il y a RDC Congo. Pour mon awatoza ezaka wana sala rapide. Nazo selayo Franco na bango, Janifai, et l'autre on est dit boum, exact. Là on est là à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il y a des on a souvent pas si est-ce que nous yaka miloko awa tout ça et c'est comme Sukodo en gros en détail. Et on a eu ah voilà awa tout ça awa tekaya en gros et en détail exotique awa tout ça donc ça aussi ba so ye awa puis na biso ça na c'est pour capacité ah na Château Rouge le dote ka vente en gros et en détail so même carton moko dote ka na ndinga
donc prix oyo eza awa rien à dire donc écart ya molai soki otika biloko ya mboka biloko ya bien ya bio tina yawa napesa mbongo na bapalia osalaka erreur nga nakoma kaka awa nazanga momini awa te Thomson 5 kg 13,90 non oh ngolo 5 kg 13,90 mama malangwa capitaine normal makayabu oyo ambassade oyo pembe bongo pondu oyo ya kini pondu oyo ya kini sibul na 5 euro omanawa omona wa na ye libela awa ngai 2 euro bitekute 2 euro fumbwa carton fumbwa na 10 euro c'est du jamais vu yango nde makambo fait donc ça 4 Marcadi Château en face il y a Carrefour Market omona drapeau ya Congo RDC eloko makasi bon mutsambo pena monu wala Elvida kisalaki ndeki mon frère tala ba prix komiki soko na yaka na donc na koti ya omela ngai Congo faki boso tolia biloko mboka na biso moko et puis tu drapeau libanda wala drapeau ya Congo ba misi neti oyo ya mai ya Congo outi ba province outi ba mboka mosusu boya kosaprovisionne po ba prix yango oyo awa toza omonaka drapeau libanda Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde et dimne oh ya diabète on année avant sous réserve yango te Bon, bah, t'es posé à cas, yo, moko. Expliquez mon ninga, soit un problème dans la couple. Expliquez, maman, t'es loco, ils ont mis sa mission dans la couple. tout ok bio café et au la chonjo te leng tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali nda tezoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Kata. Et bien voilà, j'ai le show Bobby, votre humble servante. Tout le monde a déjà Elenga Congo toujours. J'ai le show la bino gaieté, joie, plaisir, tout au bonheur. Ça dit nga partout Bobby, clé à passe partout. Na la ba musicien, ba théâtre, ba pasteur. La fois dernière nous mon pasteur. À l'école qui le sous ça la biso. Ça dit pasteur et là comme si biso moi la mora mukie. Ala mkika na tongo. Nzoto ndetika pasuki bablo mwa bongo ba yotikele so pasteur pasteur sambeli pona e mwana ngwa biki ça dit ba miracle la boye photo zo radozi pe la image to zongele sous pasteur pa to bazali banda Congo ba mona nini leka mais à dans précisément dans lemba foire et kanga pasteur bo comprendre biso do chose te musala biso quoi dans lemba foire non le afiki né ça dit juste quand la courbe il ne bon mona nature donc cano quoi dans ça plus tarder on va pas jamais la pasteur bonsoir pasteur. Bonsoir Jaël Show, bonjour Nabandego Nyos Baolanda Biso salon RO Bazu Biso. Vraiment na sepeli sur Rosalana Biso et puis na Jaël Show. Merci beaucoup papa Mikolele qui m'a belé okibi moi là. Donc Mikolele qui belé nazaki na déplacement, à part déplacement tant on aillé, il a fallu pena zo temps ya prière nazaki pena retraite. Siko déjà na bimi. Et tant on a moni sous Jaël Show, malgré la surprise, malgré ça qui n'attendait, mais je suis obligé parce que bandeko belé bazelaka prophète Timothée Mosakoli dans na mboka ngayo. Papa tomoni yo, mwana moka mukie, deti bala mukie na tongo, ala mukie babilo mo boye babilo ka ede mo ya Satan, ndeka mokile koma mais ba epa na yo, mwana ngo abiki ba image ezali ba botala, ezalaki vraiment nini? D'abord, problème ya wane sanini. Ezake alamuki na tongo a poli. Tanga alamuki na tongo a poli, il se fait que a panzani nde bozo mona wana. Donc moi même ezate.
alors bazaki na posa plus baluka prophète Timothée parce que okande maman nazolo babake na Saint-Joseph baboyi hôpital ya munene et deuxièmement bakei na mama ye mo baboyi hôpital ya munene et finalement batama na hôpital ebele ba osomona ke batamulaka na mwana ebembe alors balobi ke toya komona prophète Timothée mosakola na mboka et tant baye komona ngai na bondeli ba moko mwana biki sur place parce que bande ko étonné ba voir même jour nazo bondela na bo mwana na di chemise da pembe et même akile zunga na lamba ba memake na liputa parce que misune ko yaka donc solo bima donc il y a même pas moyen mais ce que tango bango baye na esi bango eza biloko amike na ba solo na ba mayo zo misana nzoto na zaki obligé ko mema parce que musala na nga yangwana et lorsque j'ai prié miracle ezalaki vraiment tikotak na pesa ki nzambe oya dina bala merci parce que azolemba te ko sala na ngai donc c'est ça. Après combien de minutes, bien combien de temps, moi l'ango sengaki ke biloko wana c'est comme normal. Donc pendant que salimi bongo sali kaka pendant 4 jours ya pamba. 4 jours pas parce que pendant ngai umela na ngote. Donc ngai tiko tak parce que na croire na nzamba miracle. Donc 4 jours à pamba mbamoko miracle salami. Donc na bonde pona ye donc tant ba kena ba hôpital et sali moi ba 2 semaines là et sans pas tenir. Tant ba ye pendant ngai na bondeli 4 jours à biki sur place dans miracle salami donc 4 jours ya pamba osama kasi na miracle ndé mo lo banza medi kabala lelo tomoni histoire ya mutaliboma ko expliquer biso mutaliboma et sali ke yepe kaka ba ken hôpital parce que témoignage wana ezaki ozokande koko nazo témoigner boyoka témoignage bientôt là ala mukeka be pas be liboma et tant ba ken na hôpital ba komi ba lobi ke il y a même pas moyen. Bakena se Gabriel y a même pas bakena tellement y a même pas moi parce que beaucoup monde ndenge asimbi comment pourrais-je dire papier y a transfert au batindi bon hôpital ne babi jamais cette fois-ci faut donc mettre prophète Timothée tant qu'on peut ba meki miracle salami donc pendant le baké eza plus biloko amike parce que nzambo azotambola na ngai eza tikotak donc wana pe mutaliboma biki parce que ngai bo monde eza avant après ba sentiment joana ndenge tanga zaki liboma nazo bondela pe ndenga biki. Alors nzamba Timothée Christophe vraiment za na mboka alors na bande kwa sida wana ku bayebi nga nango parce que na kata Congo bayebi que parmi bato nzamba zo ko utiliser pour na malade sida naza quand même parmi bango donc c'est ça kata sida yo ozaka vraiment basé na bato sida donc ozaka bato basé na bato sida c'est trop dire na bonde la kapona ba cas grave donc j'ai les choses donc ceux qui quand moko zo sala que zo troublé les autres dérangés, il s'est fait que bazoye baté basala nini boké même dans l'hôpital mnene ça n'a pas tenu alors ngana zakane na posa baka ya bongo ponga na mboka na mboka dona lingande baka ya sida je crois ba monsieur beto sena gel bato be bazaki na sida na poto partout ba bengi donné na boye naza na près 43 témoignages bato baza na Brésil baza nini o ba biki na sida chaque jour ba benga balobi nzambe apamolo prophète Timothée et puis monsieur ba sanga babi ça les fort beau sur la souna Jaël chaud parce que ba malade be loko la biso to biki bango pe babika je crois yo moko za témoin oculaire naza muto yo garde na ngai ya bika na sida yo monaye a témoigner na chaîne oyo pendant 2 ans azaka nanga tambola na ngai abika na sida kotu chaque fois to zaka na Jaël to solane manga nzambe ye pasaka wana et aza même na kate église parce que Jaël azo même temps ya ko lexer même na interview donc pendant le baké miracle nzambe za tikotak ceux qui bato baza pembe na bobika bon bata musika donc c'est que c'est possible avec Dieu mais elo nini ti siko bato bazo comprendre bato ba benga mno bato ba magie juste ba bibo genda ko singa ba kisi mno bo sala ba miracle tikotak est-ce que aussi big ça peut mutu moko ya sida afin de payer 3 ans à quel point examen sida ezali souté. D'abord, Koloba Bongo, c'est trop dire. Nazana ba témoignage na kati église ba babika 5 ans. Ngana bara eloko moko ke TV de faire ça radio té. Donc na église place prophète Timothée zo kamba eza tellement connu. De ceux qui na super lemba nanga ba arema nzengele avenue qui dit numéro 18. Alors ceux qui bande ko nyos bazo landa Jaël o ba yebi Jaël ne balingaka mission na bia Jaël chaud. Alors bon permettre que même à dimanche j'ai là na kati église ata musaba micro ezana ba babika 4 ans bazali na église misukutu ba koma ba protocole et ba babika nena lo ba fandi na problème té naza wana na oyamba mercredi vendredi bazali bazalaka nanga bazana kati église parce que ba kesu wapi alors koloba boye c'est trop dur alors ce que Jaël a ko se déplacer à na kati église c'est pas grave moi je suis là
ceux qui gardent nangai à témoigner à un micro à Yael Show et pourquoi pas bateau bazan à 4 églises. Bon mon amour soit ça là c'est à 10 ans dans l'élection ka ah non muta c'est à 10 abika à témoigner le ba na mission OK si le na bika na zaka na 4 églises alors bongo siko muta 3 à 4 ans makama mikie bato ba cancer bato ba myome bato ba bota kate baya soki lelo j'ai le choix de permettre de déjà cancer il y a 11 ans bateka lupango mais ba meka obiki ça n'a pas tenu na bonde la bika siko ka ba parce que na flash ba imagine ce zali et ceux qui m'ont d'abota kate nana m'dabota kate à 7 ans azali abika nana m'dabota kate abota plutôt ma passa nana m'dabota kate à 10 ans na libala abota donc na image yo ko senga nena abwe na otambola nango nyoso na ko pesa ndeba otalango ya nango radio te loko les radio des TV ti contact na otambola na nzamba solo nzamba edi na bala na za sûr que son na bondeli possibilité zali oza ndenge déjà bakambo komo kena ba vitesse ba G ozo bataka baninga ba pasteur mususte mais ata ba meki mama Jael Show ba kokate parce que bando luka lelo te banda kala ba kokate bibi tumba nyose ko ya contre eux eza nul et sans effet ba ko bunisa na ba kokate parce que nga na za nzambe après mazaki na promesse nzambe ata 100 ans abotane kaka ta botuti na presse wa kufate parce que comme ada dessin animé pourquoi parce que jusqu'à ce que promesse est koksama comme moi j'ai la promesse de Dieu ata ba bunisinga ba kokate parce que na yebi nzambo nga na zana c'est ça parce que bando bengo baninga msu ba pasteur o ba solliciter bino moi huile moi nini au sein l'église basi ba bantu da ko solliciter bani ko solliciter na ndeni ni Jael na comprendre te nde bo benga na wana bazo bengo ba pasteur msu ba molo ka leti yo ba onction leki bo ya ko sangala biso moi huile ezala ya to chaka na église po bandu ba ebele moi logo esala ke poto sa facial boy basi ba bando solliciter da muto ko meka ko solliciter nga zade parce que ba yebi nga na zaka vérité na zaka droit parce que nga na bandi na nzambe edi na bala naza consacré depuis 2000 et na banote na âge à 8 ans lilo banzambe ba prophète basé belé na Congo mais ezana bato nga na mona ba sala musala nzambe yo yebi o nga na ndimaka bango na mungongo makasi na ndimaka bango parce que nde ba otambo na nzambe alors so mudelinga pona mambakisi na ko kamwa na obenga ike aza impuissant parce que muto aza puissant otika lo simba kisité lelo ba prophète na yema batombo mindenge nzamba sali bango bongo ba ote parole de Dieu prophétie zali kisini ni ya simba et logote alors nga nazo croire que muto akanga nzamba solo simba te déjà na ndenge nga na okambela nzamba na okamba église na posa ya 200 personnes te ya 300 te Jésus hier ozalaki nzamba zaki na église à 12 personnes 12 disciples so nga na wela batebele poani eza makama mukilité posa la Bercy eza l'Olympia et ya makama nzambe oh ya kotindola ta 3 personnes et koki pona yo ce ba miracle bozo sala boko sangana tete bino nyoso bo sambela no pona mboka je me souviens la miki pe un bon matin ba pasteur ba sangani ba prier pena pona Congo ça dit pour niveau Congo ngozo kendele mbilinga yo mo moni toza balabala ba fille mère ba chege ba souffrance atanga no to voyagera pasi oto mona mboka baninga koleka biso ezate biso to leka kaka boko sambela tete nzamba fungola pe ata Congo na tana moi film trop miracle mike parce que ba pasteur rebelle mais Congo ezokufa kaka pourquoi d'abord koloba mambo à Congo j'ai les choses c'est tellement on est mususu parce que ngana na mboka alors on a réservé plus pour na mambo Congo mais chacun de nous a une vision na yé chacun doit avoir une vision et ça na batuna bat bazana doctrine net ngana ndimaka na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme Dieu il y a d'autres personnes qui ne croient pas que Jésus est Dieu on ne peut toki ko sangana te parce que bibi ke ba mi balé ba ko tambla te soki ba yo kanité mais na bato bazo croire na Jésus-Christ comme Seigneur comme Dieu et si ka baza bazo prier nzambazali yango bible bike là où 2 ou 3 sont réunis à son nom il est au milieu d'eux ce n'est pas seulement nombre de bato belé ba sangana pon nzamba yo kabango même ata 2 ba sangani net ngana to bondeli boy d'office nzamba yo kitiko tak mais ko sambela pe pona mboka na osambela pona mboka te nini donc ndenge ngana za na kimia donc soki mboka na kimia te ngape na hotel na kimia te na ko sala même émission na balabala boité alors so na sala boy parce que na ozwa pété ko bonde be po ta ko déclarer parce que ngana za na mboka funa bonde là là comme nous sommes presque à la fin ça dit bon on a témoignage zawana patonyo so ça toujours pour ça contacter pasta numéro na ezalaka toujours wana et puis mo a répéter les bino donc batu boza maboma batu bona problème ko bota batu boza ba myomba cancer ba sida ba maladie oyo monique munganga lobi ke ekosila te prophète Timothée azawana asili sarango ça dit bino mo mona ba image
bato nyonso bayana ba problème bazo ba résultat ya bien bato bazana posa numéro tozo répéter bino sous numéro lelo pour vos anons ba téléphone partout dans le monde so za posa prière bien na téléphone en prier le en peut ba jour au borosel la prière et puis yo moko mo la résultat na en fait mon numéro zalina bande konyo so na biso partout plus 243 81 005 77 48 na bandeli plus 243 81 005 77 48. Alors il y a WhatsApp où est sur Marabatunion plus 243 89 67 08 423 na bandeli plus 243 89 67 08 423. Alors ceux qui batunyo sur bengingai o sida o wapio zali nga kiparate na bonde la kati kota ponza masala yoza na États-Unis et biloko mikika na maloba pamba miracle salam, c'est ça. Vraiment moi quelqu'un dédicace. Dédicace c'est ça que le prince de Diamant Raoul Itono, vraiment merci beaucoup pour notre soutien na yo. Le prince de Diamant Raoul Itono, papa Alpha Sultan na Brésil, merci pour notre soutien na yo, ils a tellement belé. Mimi Esther Mossa Roi na France, merci beaucoup pour notre soutien na yo, Zamba Pambola yo. Et ma fille est née Tressine à Brésil. Vraiment merci. Et puis na batu nyonso basunga ngai na obosa na de Serge Besserel, le parolier oyo aza pena témoin qui leur permet na prophète Timothée Christo. Papa Serge Kagolo oya sunga nga vraiment na kati ya RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nabi qui est émission et salut Elengi Makasi na le code mondial ya Willy Moucheni. Sans oublier le vénérable le grand maître Evé choisi Matata. Nabi que toto zana pasteur Timothée bino mo boyoki mambalobi ça dit bata batembe vraiment bo benga poso bo benga bo za résultat na bino ezaki gel show a embele bino toujours pasteur Timothée na comme na suki émission do ba dédicace na batino so bolinga nga na linga bino makasi pour ça ka confiance de émission pour ça ba remarque na bino et ça la nga bien e boko milanga la privé que gel show fo bongisa et ça la nga linga makasi donc nga pro na Glody dia suka madame na donc Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga pro, très simbelenga pro, kata.